Bonjour à tous, bien bonsoir, bien mukolo mbote kaka na biso banso na onyo so baza Rolanda eza ya bino ndeko Jado Wansonga Dikazaya. Surtout ça les vidéo moi rapidement pour na kolobela kaka na tina likambo etali le 3 octobre. Tomoni ba bikoleleki ba ndeko biso bakimbangiste to bakimbangiste ba célébrer ki le 3 octobre symbolisaka ezaki condamnation ya papa Simon Kimbangu. Date obasala ya condamnation nae na suka vidéo na tele bino moi extrait ya audio ya condamnation papa Simon Kimbangu molandango. Mais pourquoi na lingina lobela likambo etali le 3 octobre? Plutôt na lobela penza date le 3 octobre termina lobela likambo ni salamaki durant jugement ya papa Simon Kimbangu pona kolakisa quand même na date wana eloko ni salamaki bien ba événement na eloko ni salamaki. Comme d'habitude, vous belinga na zalara tant de fois ce qui date historique na lobela moi likabmo que salamaka wana. Alors le retour lobela les ali papa Simon Kimbangu tabakanga bango jugement nae et banda ko salama. Alors événement ni salamaki avant to comme on a verdict le 3 octobre. Oh toujours bela boy ezaki le 1er octobre 1921. Alors pendant jugement nae pour ce que papa Simon Kimbangu tabakanga basala ko maltraité. Alors, le 1er octobre 1921, tant que ko jugé, n'a pas suana papa Simon Kimbangu kande salaki. Alors, kande tango salaki, papa Simon Kimbangu aganga na mungongo makasi. Alors, nako ganga wana abimisaka maloba oyo. Alobi na bango, est-ce que ezali molimo mo santo o bolingi bo persécuté? Donc, tokolo ba lingala, est-ce que ezali molimo mo santo o bolingi bo kanga to bolingi bo nyokola? On voit que Nakoganga na Ewana à se faire identifier. Amituni, atuni bango, Monsieur Morel, na batuni shubazalaka wana, atuni bango, est-ce que moli ezali molimo mo santo o bolingo persécuté ou bien est-ce que za molimo mo santo o bolingo nyokola? Donc à se faire identifier en tant que molimo santo. Mais eloko ni salamaki tango agangaka wana pour papa Simon Kimbangu agangaka avoir force agangaka makasi tango agangaka mabele ninganaka mabele ninganaki tango mabele ningani ya kosala ke mire ya prison o bozo mona wana na telebini na photo mire ya prison et pasuka mire ya prison et ko pasuka tango mire ya prison pasuki et sali ke bakima babima na prison. Mais eloko ni sur salamaki au kamwa tant papa Simon Kimbangu aganga ki na mungongo makasi wana est-ce que molimo ezali molimo santo bolingo nyokola voix na ye akanda wana eyokanaka na contre ya mbanzangungu mobimba batu o nyoso bazalaka wana contre ya mbanzangungu botala munene mbanzangungu mungongo na ye yokanaka na bamboka pene pene siko muto mokili nini oyo azali na capacité agangi pe mungongo na ye eyokani partout bongo soki nzambe te ata kutoza na kisi yango soki ngai na yo to gangi bongo tam soso ba voisin kaka bia banda ko ba porte banda ko pemele ba yoka mais papa Simon Kimbangu ba yiki mungongo na ye partout na mbanzangu tanga ganga ki bongo eloko ni salamaki tanga gangi na force na punguya wana tanga gangi mire pasuki e mire wana bozongo na tilelo ezalaka na pantone ko ya kate or kipso to yebinda ko soki buka na bongo sali etengami de 1921 plus de 100 ans et quoi mais ndako wana ko ya raté alors tanga ganga bongo mire pasuki batu bakimaka babimaki na room wana be na chambre be na salle wana babimaka alors ko bimaki mupepe yaki et claquer na porte d'un kangi porte tant bakimi alors tant moi calme ko kota commandant de Rossi pardon le baki monsieur Morel commandant de Rossi oza ko sambisa papa Simon Kimbangu balingaki bazonga na kati ya salango nde bayaki ko remarquer que salango chambre porte ngo ekangama bakangamo na clé. Oh papa Simon Kimbangu tanga gangaki batu bakimi kaka babimi mais bango oyo kuta ke bakangamo na clé mupepe kanyango bakangamo na clé mystère soki nzambe te papa Simon Kimbangu azali nzambe yango mona bakimbangisa soki tokoloba papa Simon Kimbangu azali nzambe ezali par sentiment te ezali par makambu oyo alakisi ya elakisi bonene nae bo imaginer mutuni akoki koganga
agangi voix na ye eyokani partout na mbanza ngungu mobimba. Et na koganga na ye, il s'est fait même identifier ya koloba ke est-ce que c'est le Saint-Esprit que vous voulez persécuter? Donc est-ce que zali molimo santu yena bolingo kanga to limbo nyokola? Donc na mukuseka yango wana nakanisi tosuki na biso boye ndenge totela abino makambo le 12 octobre pezoya nokolokola mo événement moko to mibale tokoki koloba na ntina le 12 octobre oyo ezali bobele date place moko mbango atikaka biso le 12 octobre 1951 ezali pe mbotama ya papa Simon Kimbangu Kiangani. Mais pona lelo en tout cas tosuki boye totombeli bino mokolo malamu. J'espère que boyekoli moi quelque chose na otolobi lelo po tobo ke mulai pamba te bande mosusu video leki mulai balingaka kotala te. Tosuki boye ezalaki ya bino ndeko wantsonga dikaza ya Jado. Ciao. Jugement du Conseil de guerre de Tisville. Audience publique du 3 octobre 1921. En cause, ministère public. Contre, Kibangu et consorts. Vu par le Conseil de guerre siégeant à Tisville, région soumise au régime militaire mitigé par ordonnance numéro 89 en date du 12 août 1921, du vice-gouverneur général de la province du Congo-Kassai, la procédure à charge des prévenus Kibangu Simon, Mandobé, Zola, Matveni, Lenz, Sambou Simon, Nimba Filemon, Mata, Umbaki André, Kelani John, Batoba, Samissioni, Batoba David, Malaika Setni, prévenus d'avoir porté atteinte à la sûreté de l'État et à la tranquillité publique, Johan Lumbuende, Bemba et Dingo Wabela, prévenus de la dite infraction. Vu l'assignation des prévenus à la requête de l'officier du ministère public en date du 28 septembre 1921. Oui, le ministère public en ses réquisitions. Oui, les prévenus en leur dire et moyens de défense présentés par eux-mêmes. Le Conseil de guerre. Attendu qu'il est établi que le 11 mai 1921, au village Unkamba, l'administrateur du territoire des Cataractes Sud dut subir les volontés des prophètes, de leurs aides et des bandes d'indigènes qui étaient réunis. Attendu que le 6 juin suivant, le même fonctionnaire chargé de procéder à l'arrestation du prophète en chef, Kibangu, y fut violemment attaqué par la foule et que 2 de ses soldats y furent blessés à coups de pierre et de couteau. Attendu que les foules réunies par les prophètes étaient manifestement hostiles à l'État. Attendu que le nommé Kibangu, en répandant et en faisant répandre sciemment des faux bruits de guérison et de résurrection, et en se posant en envoyé de Dieu, jeta l'alarme dans l'esprit des populations indigènes que par ses agissements et ses propos, il porta une atteinte profonde à la tranquillité publique. Attendu que Kibangu est parvenu en expliquant et en faisant expliquer le texte de la Bible à sa façon par ses aides et ses de guerre. Vu les articles 101 ter du Code pénal, livre 2, et 101 ter du Code pénal, livre 1. Vu les articles 31 et 32 du décret du 3 novembre 1917 sur la justice militaire, condamnons Simon Kibangu à la peine de mort. Zola, Matveni, Lenz, Sumbu Simon, Nimba Filemon, Mata, Umbaki André, Kelani John, Batoma Simissioni, Batoma David, Malaika Sesni.